Ça m'a bien ebisa yo. Tongo akoso akomemo na succès. Batamiso bibo mona. Bako finga yo, bako koso makambu, bako ba mabeso ko répondre te kanga monoko. Parce que soko fuli ka monoko, soko fuli porte. On les pambolo echité. Et loko ko sala batu baloba mabepo na yo ko za zuwa élévation na yo. Nzambe singa focus. Concentre-toi. Musana yo sala kale tombolo. Alléluia. Parce que ba chaîne ba tchaki yo se fuwami. Mulangi ba tchaki pasuki. Mute ba kanga ke fuwami. Wa déjà libre. Komulanga na bimi na mulangi. Komulanga na bimi na mulangi. Place nyusu ba tchaki amna na bimi na kombo na Yesu Kristo. Komulanga place nyusu ba tchaki amna na bimi na kombo na Yesu Kristo. Malobé na puissance. Et ce qui vraiment message est tout yo. Et ce qui vraiment prophétie aux apôtres yo. Et ce qui vraiment malobé aux apôtres yo. N'oubliez pas de mettre j'aime. Et surtout de partager et de commenter. Je reçois dans le nom de Jésus. Écris-moi, je suis libre. Je suis délivré. J'attire la délivrance. J'attire la délivrance de Dieu dans ma vie. Seigneur, délivre-moi. Batumi basalama baza batumi nele me baza okangama na ba famille, na ba camarade, na ba ennemi. Seigneur, délivre-moi. Malobé la puissance. Pena prophétiser la vie na yo ofungwani. Niyo soye pambwami na pambolio. Soko nzimi li pambolio, tiens j'aime. Partagez. Comme là, j'attire la bénédiction de la prophétesse. Amen. Prépare-toi. Succès Zoya. Élévation Zoya. Makababi ne Zoya na vinao. Moi le kamoa. Message o isa pona yoka kabutoko la carte vidéo. Pour la boutonner sur tout. Et ce qui message me tout yo. Ce qu'on dit. Succès na vinao. Élévation na vie na yo. Stabilité na vie na yo. Aimez vidéo. Partagez. Au monde, miracle nzambe na vie na yo. Amen. Et le Seigneur me dit, les gens seront jaloux de ta bénédiction. Batu boza na jalousie pour la bénédiction na yo. Abisu ba kota ba naranganga. Ba ko isu ne simbat. Mais batu su ba tilo ba piège. Et si c'est parce que les pamboli wane outé panzambe. Nzambe sanga yiba ozala confondi. Benemi na yo bakanga ki wana. Ko balobe maluma bena butu na cimetière na banganga. La cérémonie asala ki makambe mabe mingi pona yo. Nzambe bi bozala confondi. Confusion na ngambo na bango. Bango na bango moko confusion. O basala ki na vie na yo. Yo ndo koma la vie na bango. Parce que nzambe sa bundeli yo. O bango basala ki na vindo na molili oyo yeba kite wana. O baloba ki na butu ba binela ki ba binela ki na ba cimetière na butu na rene bango ki ndoki ba binela ki ba lobela ko ba mabe e comme la nde bango mungo ce que ça aura retour. Nzambe be ezongi na bango mungo. Amen. Nzambe be ne biso ko zongi la bango moko. Parce que nzambe sa ngai confusion na ngamu na bango. Bo ba meto bloka ki et. Mais tokanga ki abimisa mutu te mazo bimaka ndenge nini tokanga ki page na yes tokanga ki aza solo te mais pourquoi zo bimaka parce que la destinée ko za célèbre la destinée ko za na succès la destinée ko sela nzambe ko za pe destinée nzambe tizo na ndenge belé nzambe tiza bato kala makama nzambe te kana lo to yo sala wana pe se plesa bato kaka yango la nzambe akoki ko élever yo. Confusion au côté de l'adversaire. L'adversaire n'a pas bloqué qui wana. On va bloquer les malades de lembu. Nous avons eu confusion bon la bon mot. Confusion. Yo que mata. Nous avons le so mata. Et nous avons la prophétiser. Na mutu nyo surtout côté j'aime. Mutu nyo surtout
akotia j'aime pe akokoma na ndini prophétie na prophétiser na vie na yo wa mutu munene wa célèbre na prophétiser na vie na nyonso tu okosala na réseaux sociaux malamu ekofulama nyonso tu okosala éducation ya malamu nzambe opambolo nango. Partagez-moi la vidéo, partagez vidéo. Nzambe azobisanga ba manju basalela kio. Ba manju noir basalela kio. Ba kisi ba côté la kio. Nzambe abi tellement au souffrir. Ba mauvaise aïwana, souffrir de ba mauvaise énergie ba tinela kio. Nzambe tali malgré ba souffrance wana o ba basala kio. O tika ki était. Nzambe ba okende ko récompenser yo. Nzambe abina biso yo azoki de ko récompenser yo ok no futa yo ko futa nzambe azoba élévation élévation inspiration divine no sama kama kito nzambe ok peut ba inspiration bana ko enseigner bato no sala ba biloko mwa kitoko no sepelisa bato bana ko éduquer bato no conseiller bato no ko fortifier bato nazo que élévation nzamba bazo que peut ba inspiration malamu no sama kama kitoko opambola yo et pendant que nazo loba esprit ya nzambe zo pousser ngana lobelo moko le monde entier parlera de toi le monde entier parlera de toi. Mokili mobimba ekolobela yo. Bakolobela yo ko bavandi bazolobela yo. Parce que ko bouger mokili. Tu bougeras le monde. Il y a une inspiration divine. Makama malamu ndo sala. Ko inspirer bato makame belé. Batebe no landela yo. Parce que oza source et inspiration ya bato. Bate yo no sama loko yo. O sama comme loko ya Déborah. O sama comme loko prophétesse Merbi. Allo loko la prophétesse Merbi. O sama comme loko prophétesse Merbi. Oza source li pamboli source inspiration ya bato. Ah oui. Nzamba bina biso la référence ya bato. Oza référence ya bato. Ok bouger moki. Mokili mobimbezo ke ko lobela yo nzamba ke no lever yo élévation nzamba ko bouger mokili bato ba banenga malamu nenga mabe maintenant mabi ko tala bato ba loba mabe pona ote metala ka bato ba loba malamu pona o ya malamu zui ya mabe oti ko toko to susute ata bato ba finga yo élévation mutu ya ka ya na ma sorte nyonso et benjir parce que bato surtout ba loba malamu pona ote ba mensonge ko zala. Mais à la source élévation, le monde entier parlera de toi. Et ce qui message on a loba, yo. Écrit je reçois. Manandimi yango yesu masia. Nandimi yango la kombo na yesu. J'accepte. J'accepte le message. Bato ba luka yo ko connaissance malamu bato ba linga yo ka boye naturellement bato ba lingo ba sepla nao comme là je reçois tu seras sauté de grande joie oko sauter na sengo olela na sengo même si sengo ilimobo bakanga ikanga kaka yo ndenza maponi apambolo liboso ba enina yo kaka yo ndenza maponi ba lobela na mokili mobimba. Dans les réseaux sociaux, dans l'internet, dans le journal, dans le monde, dans le limo, ils sont fâchés contre toi. Et tous, ils sont fâchés contre toi. Bah, si quelqu'un dans le limo, dans le si comme casse, dans le monde, nous avancer. Bah, si parce que bah piège bango bah tchaki yo na vie quoi ya. Bah blocage na bango, bah piège na bango, bah mauvaise énergie na batindela kio, bah mauvaise aïe na bango. Ils ont yoté. Bala kanda makas, balinga ba dévorer yo. Mais ba ko kate parce que nous avons protégé na makila na Yesu. Na mabine biso ba ennemi nous ba la kanda. Parce que ba piège na bango esimate.
Non, ma bine biso ba nyonso tout te babengama baza nazomona mwana mwasi moko nde nazokende